Donc baza ba infiltré. Stratégie na bango ya repanza biso. Zali ma belé ya bakoko, ma belé babundela kayango. Ma belé meli makila ba te belé lelo et sili abu ya. Ma belé fait 100 ans makila ba. Tu moni mbula ebeti bakoko ba etimbula. Tozo munda litu moko ya valeur. Le président Kabound il y a des personnes qui vont nager, ils sont nager té. Toko sila nana bino a. Étranger mo ta bino. Les entraînements, aux moments de film. Ton combat c'est 3-4 jours, une semaine de balabal. Ton là le balabal. Ça arrive. Je ne blague pas. Dans l'histoire, il y a un monde, peuple, il y a un monde à Belé. Belges, Américains, vous avez sauté. Et puis Congo, vraiment, tout ça, esclave, Rwanda, tout ça, c'est sérieux. Il faut aussi la nana bango. Parce que en Europe, bazali ah, bon ça Kabila. Ceux qui pendant que la bino, peuple congolais lobby, mitosa. Ceux qui ont mitosité, peuple pas to ça yo. Tata. Na kombo penguya na yo na sengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya cleboa babone nyoso ya cleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu cleboa.com atatata na bamwanzi pi batalaka yango. policiers alliés bayena ba machette soki bakangi population batie kuna balatisi machette toyebi que ça complicité ya bato FCC eza complicité ya Kabila mais biso tolobi ba jeunesse congolaise tolobi boye biso tokobunda bitumba o tina suka RONSARD MALONDA kosala te boye muto bebisaki ba élection 2018 yango to boye yo tolingi nanga pete tolingi muto ya solo ko sunga biso peuple na 2020 to président ya sika Kabila to boye yo ngai problème na ngeza boye mboka oyo eza ya Kabila te mboka oyo eza ya ba congolais Kabila c'était rwandais et c'était criminel abonyi ba congolais ta molai na yebi kende na olobawa bato ya anere baza awa bakanga ngamba la liboso na kendeke makala pona marche na kondima na kufa pona mboka nanga mais Kabila mboka oyo eza ya yete Malonda ese yo za congolais oyeba keloko sala nango imulunda oyeba keloko sala malumalu oye osali na 2018 yona nanga parlement oyo batie bapesi FCC moto asali tricherie wana eza yo Malonda moto keleki ko défendre ke fayu la suite eza yo Malonda bongo lelo yo za la président Seni toko 4 ans tona mibali mike okoleka te depuis 1900 depuis 6 octobre 96 ba congolais babanda kokufa pe nombre ya ba congolais bakufa tokokisi déjà 10 millions de morts depuis to banda kokufa 10 millions de morts tomoni to assister na ba génocide to assister na ba crime contre l'humanité to assister na ba problème moko oyo et to bénéficier na yango neloko moko te mboka na biso
tosengi kaka réforme ya seni soki baréforme seni baaudite seni ata kabila bakokotia ye na mboka nini Congo autopsie basala yango te il faut basala diagnostic ya gestion ya mboka na biso parce que Congo libumu tozotanga bakelasi mais tozobima lokola société munene kabila tikela biso Paris foot na winner na bakabine wana société kabila tikela biso ezakete noto aba délégué totanga bakelasi mais misala ezalaka te kaka Paris foot na winner. Merci naoki ba mama pe bana besoin maloba ba mama na lina lo baboy tala mama fana kana ndako mais leo to bimi na babala tozo réclamer droit na biso mimi to bimi na bala ba to la ba demo mariage na bango ezo simba te papa Félix akoki ko bouger te mobali aleki ye makasi dollar e mati to kufina nzala GENERAL KASONGO a Congolais qui t'amuse. Pour biso c'est Sylvain. Sylvain est où tu es? Et on a bâti mangano donc bazar bazar comme la biso. T'as la bien même dans les réseaux sociaux. Au commentaire mon message moko to kufa pour l'école. Abi on m'a répliqué au kufa yomoko. Congolais ko la bon côté. Congolais ko la bon côté. Jamais. To ko bunda pour l'école, au bunda mon famille na yo. Congolais ko la bon côté. Jamais. Donc on a bien bâti mangano donc bazar ba infiltré. Stratégie la bango. Ya ko panza biso. Et comme yo wana ba taliban. Oh wana ba ceux qui banani té. Muluba mon Congo ezali école ya bakoko na biso muswahili mungala. Ezali mabele ya bakoko. Mabele babundela kayango. Mabele mili makila ba belé lelo esili abu ya. Mabele faut sans amakila ba. Nyamo nimbula ebeti bakoko ba etimbula. Tozo munda litumoko ya valeur. Balobi bo bunda pona bitumana STT dollar et mati bozo bunda te pona misala te papa. Il faut tout bundela nde seni. Pour seni yango ne symbole la souveraineté en boka. Ce n'est pas le président fa bunda abundela biso, ce n'est pas le gouvernement ou le parlement ou faut bundela biso. To bitumana biso ça valable. To ça fier. Lelo ceux qui le président Kabundi a des personnes qui vont nager, ils sont vont nager toko si la nana bino étranger moteur au bino. Les entraînements aux moments de film. Toi on marche 3-4 jours une semaine de balabal. Toi on a balabal. Ça arrive. marché les sous mercredi il y a les 15. Bango va marcher pour soutenir Kabila. Ils sont au bout de la mabélé. C'est ça la différence. Va soutenir Malonda ils sont au bout de la mabélé. Écoutez bien ce que je dis. Je ne blague pas. La histoire il y a monde, peuple il y a monde au bout de la mabélé. Belge, américain au bout de la bisoté. Et puis Congo vraiment trop esclave et Rwanda. Tout ça là sérieux. Il est grand temps moi en boka la mouka. Le leçon qui était prochainement trouvé en marche à 3-4 jours une semaine yaka il faut aussi la nana bango. Parce que un euro bazali ah bon ça Kabila so qui bana que la bino peuple congolais lobby mitosa. So qui ont mitosité peuple pas to ça yo. Merci so qui
kolala mbuka atelema abundela mabele na ye ozomona na mboka toza na bagénéraux bacolonel la police na gouvernement mutolola komona RONSARD malonda nasa congolais te parce que komona biso otambola yango parce que RONSARD za congolais anga de mission kasi parce que étranger il faut telemba mabele babundela yango na monde na histoire ya peuple nyonso peuple abundela mabele na ye c'est le moment longola yo muluba mukongo tala ko bayeba to ka biso oh baluba oh bakaki bangistanais oh bataliban et ça ba chaine bango ezali stratégie ya occupant peuple sangana bundela mabele bakoko na yo